mbote ba internaute ya www.congolocolenews.com esengo eza koyeba bino ebele kolanda site na biso site na bino pe congolocolenews.com lelo na cadre ya émission na biso point de vue naza na esengo ya koyamba lelo bato obokomona kala mingi te kasi na émission lelo toye bongo pamba te balobi la religion ou c'est l'opium du peuple comme bato balobaka mais lelo na koyamba lelo moto na nzambe pe moto o alobeli bongo mambi matali politique ya mboka ya mbona présenter bino ba invité na nga na lobeli bino tokolobela rôle ya église na makambo o nyonso peuple a convivre na vie sociale surtout ya peuple alors na lombango mingi na kena ko présenter bino ba invité na nga na loboko na nga ya mwasi na ebeta kozwa mwa tango moke pona caméra comme epai na ye naza na esengo ya koyamba pasteur Alain Kasongo na bungite bosi bomonanga na ye pe na ba émission etali makambo ya bonzambe naza lisusu na esengo ya koyamba na loboko nanga ya mobali ndeko Célestin biolikadité ya mouvement politique il y en a marre na bango mibale tokolobela masolo ya politique yambo na kota na lisolo nanga lelo papa Alain nazana esengwa koyamba yo mwa liloba na intention ya batu nyonso bakolanda lelo. En tout cas merci Sir Kidil. Naza très content na participation nanga na émission yo. Et pour na batu bazolanda je crois que na kosenga bino vraiment bolanda avec beaucoup d'attention. Pour esa émission Italie stabilité na bino beaucoup bénéficier mingi. Je crois que la seule chose que j'ai à dire pour l'instant. Matondo mingi papa Alain moto na nzambe na pesi pe maloba et pas ya moto alobelaka bongo mambi matali politique ndeko Célestin okoloba nini na bato nyonso bakolanda lelo. OK. Mingi ya kolobezali parce que toza ko kota na profondeur na kosenga toujours na baimboka bana Congo bazala vraiment attentif ya koyeba rôle ya église na kati ya nation et puis rôle ya politique na kati ya nation. Donc c'est un peu ça tous ala vraiment très attentif to comprendre eskani tozokoma na mboka na biso. Matondo mingi bandeko esengo eza yanga ya ko solola na bino mambi matali politique na ebi ete émission lelo kozala moto to mela mai muke po bongama nga na vivre na nga en tout cas po mela ba mai po tozokota ya solo to souffler to meli mwa mai po to kota makambo yango pamba te eleki moto nyonso na kisasa akolela pasi okende na kati ya église bisika papa ala pe akokamba bisika ba pasteur ebela minene bakokamba omona kaka mu leader nde aza penza position evanda socialement tout okotala boye bandimi malonga te tokepe na ngambo ya bai politique tomoni pe volonté pe quelque part ezate mais mingi tokolobela nde église biso nyonso toza na pasi moto nyonso akolela pasi na mboka yango na tuni bino babale kasi na moni na kobanda na papa Sele nde na kosukisa na pasteur na tuni bino à part dîme à part offrande à part ba jeûne et prière à part nyonso to ko sala offrande na ngana ko pesa ba sacrifice offrande pour la nation nyonso to pesi to kepe côté ba politique boye pe bango pe ba ko to sami be côté na lingi boye bisanga papa Sele rôle ya église na makambo oyo eza penza nini to ya sango to ya bino bato na nzambe eza nini kati yo église fasala nini dime batu bapesi batu ba gêner batu basali nyonso bakoki kosala pour la nation il faut prier on a prié 40 jours pour na to sala boye batu bakangwama mboka ekokenda te église rôle na eza nini papa Sele. OK, merci maman Guidul. Je crois que eza eloko moko eza ko préoccuper batu mingi peza eloko moko ekomi eza vraiment souci ya bao bazana souci pe bao bazana na posa ya changement na kati ya mboka. Rôle ya église na kati ya nation to na kati ya mboka ezali donc église eza na responsabilité munene je crois que
il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup des églises ba yebi rôle na bangote pe ba yebi responsabilité au bazana yangote na kati ya nation to na kati ya mboka. Mais oyo nga na koloba rôle na pesa ko na pasteur rôle ya église rôle ya église to responsabilité ya église ezali kaka ko ramener batu na royaume de ciété ezali pe ko sunga l'état pour atambola malamu pe a respecter ba norme lolenge ya vie ya batu na kati ya mboka. Donc pour le développement to tombwa ya mboka ezali na deux parties disons oyo ko sala ki mboka etombwa ma soki na bi deux parties soki to kena mulai nango eza trois mais nazo longola partie moko parce que partie moko eza toujours pour na ba intérêt na bango toza na église toza na opposition pe toza na majorité o tozo benga mouvance église aza na part ya responsabilité pour na développement pe vie sociale ya population. L'opposition a une part de responsabilité. Alors, bateau ba ko sunga mboka et développer peuple à vivre na kimia, na liberté, peuple à vivre na respect, ba respecter peuple ezali église pe na l'opposition. Mais le problème est très sérieux na mboka na biso église ayebi lisusu musalo ya ko sala te, église ayebi lisusu devoir na ye. Quoi, qu'est-ce que je peux dire? Église a évité Moussani Azana Yango en dehors il y a spiritualité, en dehors il y a que préparer peuple pour la rencontre. Il y a Christ à Bossani loko Moussari ko sala awa. Même l'opposition congolaise, to ba politicien opposition pe ba bungi musala o esengeli bango ba sala pona ko sunga peuple. Alors na église na ba opposant bazana compte à rendre et pas il y a peuple congolais parce que bazali na devoir munene ya ko sunga population congolaise. Donc rôle ya église ezali ya ko sunga peuple en dehors il y a spiritualité ya ko sunga peuple et l'état a respecté ba droit ya peuple et l'état a respecté peuple et l'état azala na ba nzela ya malamu ya kolanda pona intérêt ya population. Malamu mingi ndeko Célestin bio likadité na yano pesi kasi tozana moto na nzambe papa bato ba gêner bato ba prier to bakisi nango dîme to bakisi nango offrande to bakisi nango ko sele nyonso to sele bato ba ko kamba bato si mibeko te peuple azo souffrir pasteur oh la pasteur akoki ko sala nini pona ko orienter makambo wana papa là. Non, je crois que Makamunde alobi bien. Ngana linga ata unazoloba nazolongola moi ba makambo mike wetikala na nzela. Na début kuna na mona kipe mama alobaki ba pasteur ya minene, je crois que wana pe eza langage to lobaka. Mais pasteur ya minene azalaka te. Malamu papa. Donc pona onde kwa lobi pona subvenir na besoin à peuple pour que peuple base na paix et là kwa liboso il faut toyeba que fondement donc pour ngana lo bakaboye base ya développement les amis sato c'est la famille l'église et puis tokena na école alors ce qui mutu azu éducation na famille na ye aleki na église abakisi aleki na école abakisi je crois que Mutuana, tout ça a plus de chances de récupérer, tout ya ko moissonner le quoi malamu kwa na ye. Maintenant toujours le bac l'église a bungi responsabilité na ye. Je crois que ndekwaza totalement na torté parce que l'église est sa base. Mais ali pe kotala na ba politicien oyo baza na Congo. Na opposition nga lobaki na majorité, est-ce que ba pesi église place na ye? Ça c'est aussi une question importante. Et puis na bandeko toza to kutaki babandaki musalo ya nzambe je crois qu'ils en a battu belé pe ba yeba ki pe rôle na bangote mais je crois qu'il y a des gens au bayebi musalo sengeli église sala pour la politique pour na mboka mais problème musu ezali ba moyen pour que ba koka ko véhiculer ba message wana pe ba sala mais le travail restreint ezo sala na l'église lokola oya biso pour ne pas dire les autres qu'on a évité bater à Ranine. Donc bref nanu yangoana. Merci mingi pasteur Alain na dekosele na biya nobo pesi biso. Kasi papa to lingi ngana lingi penza na yeba na bandi ete balandi na biso pe bazana posa ko yeba. Ba pasteur na situation koleka. Est-ce que boki ko orienter mater na bino sur la politique?
makambo ekotambola na mboka yo tango mataka na cher. Est-ce que pasteur ya lelo o pasteur toza na zwi susu papa bi ya munene te ya muki azate bino so boba sali na nzambe boza ndenge moko liboso na nzambe kasi na makambo to ko vivre na mboka situation oyo. Est-ce que na likolo a cher tango pasteur à côté ya a occupé ko orienter matin sur la politique ndeko sele maman Guidil souvent ba pasteur ba lobaka politique na ba politicien mais quelque part peut ba lobi soki yo kota la politique te kasi politique et kota la yo pe ko landela yo maman Guidil souvent toza ko bunga ndenge ba kino ba lobaka tozo bunga rumba église eza na message pe ko kopesa sur point de vue politique ya mboka. Église a koki ko orienté. Maman Guidil, tant que église a ko sala politique, église a ko makamba politique té. Mais ceux qui to zongi na kati ya Biblia, to zongi na tango ya kala. To zongi na ba prophète ba sakolio ya kala. O bazala ki na mot à dire pour le pays, pour la nation. Donc nazoyi bisayo église azana musala munene. Église a une influence makasi parce que église a une popularité comme on dit. Mais église ba pasteur ba leader d'opinion. Oyo bango bazolo ba église ba population de disons bandimi baza ko yoka. Donc ba pasteur ba kokipe ko désorienter politique ya buzoba ba memi yango pe na politique ya solo par rapport ya ba déclaration na bango par rapport ya sensibilisation na bango na peuple par rapport ya donc ceux qui te koloba malam donc église azawana ko qui peut côté à peuple sur le civisme atali sa peuple ba droit na ye église akoki ko la ki sa peuple ndenge ni politique ezotambola pe ndenge ni politique ko tambola intérêt à peuple ezani na kata politique donc église azana part ya responsabilité ndenge na za ko bandela église aza censé akolandela politique ndenge ezokende parce que politicien azana compte à rendre na population oyo ba église ezali ko diriger lelo ceux qui ba pasteur bazana souci ya bandimi na bango ceux qui ba pasteur bazana souci ya ba fidèle na bango baza censé ya koyebisa ba fidèle vérité nyonso ezoleka na kati ya mboka malamu mingi na ke bongo na ngambo ya papa Alain malobomboka yo est-ce que église pasteur a koki ko orienté pe maté anaye na likolo a cher sur la politique. Bon, je crois que sur le plan direct pasteur a koki ko orienté malobanaye sur la politique té. Mais eza na ba méthode oyo ba koki ko sala pona ko éduquer peuple de Dieu ba comprendre que nation na bango eza pena posa na bango. Nous avons une façon où nous prêchons la politique à l'église. Parce que même Christ est en oiseau mata. Je crois que Ndekwazo loba bien, tout ça, d'ailleurs je suis d'accord dans ma kamobela zoloba, mais ce que même Yesu tangwayaki. Au komona ke na Jean azoloba que mon royaume n'est pas de ce monde. Tant que tozo éduquer peuple de Dieu na makambotali politique, tozo la kisabango d'abord que baza na mabele oyo eza esika to benga pays d'accueil pour na bango et pays d'origine na bango eza royaume des cieux en tant que des citoyens du ciel mais en tant que enveloppe cher le corps là eza enveloppe le corps là yango ezo permettre de exister dans le monde physique eza na posa ya ko s'alimenter na biloko eza physique et to koyebisa bango ba principe oyo esengeli mais nako souligner le comme autant Jésus azomata ebisi ba disciples lorsque vous allez prier le Père boloba que ton règne vienne alobaki na bisote bote ya nanu kaka royaume yango moko mais vous devez faire venir le règne de Dieu sur la terre et na kati ya règne de Dieu wana ekozala lokola influence ya nzambe e ya na mabele et lorsque nous apportons l'influence de Dieu c'est alors que politique peut changer. Parce qu'une bonne gouvernance et utakana une bonne citoyenneté. Donc citoyenneté à malam et boti gouvernance à malam pour batutu bazo kambawana baoti na ba famille baoti na l'église. Donc c'est dans ce sens-là que toko kolobanan. Malamu mingi pasteur Alain de Kosele merci na biano na bino tomoni bato na nzambe belé
bakei bongo kokutana na bapoliticien bato na nzambe ebele tozomona bakokende kokutana na bakonzi tolobi ete kaka population bino bokoteya na église population wana nde akendaka kovote omoni moto na nzambe atelemi bovote mutu boye tomoni ke église azopesa kaka bamessage ya kitoko na bapoliticien ata politicien azotambola mabe église bozaka na message ya kitoko non namona te pasteur moko azwi courage akei na bible tomona na bosani kombo bino bozongisanga mena mambo asala abu nzambe atindi ekende kosala bo adiscute na nzambe te nga na okoka kosala face na moto boye te mais biso tomona pasteur moko auti mboka libanda aza étranger aye na mboka oyo pasteur wana azokita nanu na avion abi na bajournaliste nalingi bainterview te ayeke te na église mwa monene akala mingi te pasteur wana aza mandefu ti awa pasteur wana yoka prophétie ya pasteur wana nayebi te soki liloba nzambe epekisi bino bato na nzambe botangaka mobeko likondi te constitution oyo ezoloba ete mokonzi ya mboka na manda na ye akoki mpe kotika pouvoir mais yoka prophétie ya tata wana ntango asilisi convention yaki kosala awa alobi Dieu m'a parlé le chef de l'état akotikala na pouvoir ye kaka moto akosala lisusu manda oyo ekoya nalobi baprophétie yango bino basala nzambe bopesaka ya malamu nzambe bakoki mpe koloba bino teke papa soko tosi mobeko te turo mpe mabe ekoya na mboka ntango mosusu mpe na kozwa molimo na yo nalingi na boyebisanga na mobeko nzambe atosaka mobeko to nzambe atosaka mobeko te po akende kopesa moto na nzambe message ke papa yo okotika ape moto ya mboka na biso te bainvitaki ye na pasteur monene bayambi ye aye na jet privé aza moto na bandi bolandaki ate ipaf atali mobeko likondi te na bina baninga na bakoka ko seteke biso constitution ya mboka oyo elobi mandat oyo eza sous renouvelable te ekosila esengeli nde moto mosusu akota nzambe atambolaka pe bongo po tozoloba mpona pasi ya mboka nzambe atambolaka bongo pasteur Alain nzambe akoki opesa message bisika ayebi ete mobeko ekweya po moto mpe akoleka lisusu mobeko wana te me nzambe alobi esengeli kaka continue. Par rapport à la question non vraiment je crois par rapport à homme de Dieu Oyayaki pour prophétiser pour Namboka Nabiso. Bon, ce qui n'a pas la biblique, n'a pas que n'a douté que Nzamba lobi makamwana parce que prophétie à Israël et bande ko bima ko Taliban à Israël. Parce que les lots, tant qu'on a prophétisé pour le Congo, on a prophétisé pour le monde, c'est une nation. Et dans cette nation, il y a des fils de la nation, Oyo Baza, n'a pas grâce prophétique, que Baza, Nzamba souverain, a repris sa prophétie du Banda. Mais Mingi, dans sa volonté, il prend souvent Makambakati. Et puis, Nakoloba même que ceux qui n'ont pas de Mboka, pour Namboka, Moutoun Zamba va utiliser le canal à Mboka Zate. Qui fait au Talibanda, je crois que ça c'est faux. Dans le domaine où nous avons homme de Dieu, si ma politicien. Alors, bazo soit, bazo yana l'église koloba, voter telle ou telle personne. Moi je crois que Toroko y a un piège, il y a bateau yo, bapé ça va pouvoir na bateau. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Quand le barabato va opé sans des pouvoirs, mais va opé son autorité. Yango mona bato bakobanga mokonzi po aokanga yo aonyokola yo aoboma yo mais bakobanga ete par bakotosa ete par respect autorité ezali kona ye et ce qui fait que biso tokoki kotia bato bitiela te mokolo Samuel aye na ndako ya Esaïe akuti ndako Esaïe bato oyo bazalaki na mbongo bazalaki na bapossibilité parce que so totali taille ya ba Eliab ya ba grand frère David ils ont représenté en même temps la potentialité na ba qualité mususu oyo David azaki nangote mais tango aponi nzamba yebisi ye na rejetaki akomiti na 7e muto azate nzamba yebisi non il y a encore moko atikali tango ye na David voilà voici celui que Dieu a choisi donc pour na biso toko pona na sentiment et na koloba même pour na bato baza sima ba politicien et ça seulement que les hommes de Dieu abosani rôle na bango. Tout ça va éducateur, il y a un homme politique. C'est-à-dire qu'un homme politique, il faut avoir dans la makolo un homme de Dieu. Mais le rôle de Teka a droit de naître na biso. Vraiment. Pour na mbongo, pour na matériel, alors politicien a commis au-dessus.
Or, ce qui est un homme dédié à côté la politique, à quel niveau, à quel standard. La Bible dit, dans Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5, Zamba poni Jérémie. À partir du verset 10, Bible sur le baboué. Que vois, j'ai mis mes paroles dans ta bouche et j'ai été placé sur les nations. Pas dans les nations, pas sur les nations. Donc si nous avons été placés par Dieu, l'icolo est la nation, c'est que tout appelle l'icolo, il y a une institution. C'est-à-dire sous le plan influence, tout avons leadership par position, na leadership par influence. Biso tout avons leadership par influence. Tous avons la possibilité de détrôner mon candidat trône, tout est libanda. Tous avons la possibilité, c'est ce que Dieu a dit à Jérémie, pour détrôner. Nalinga va expliquer bien, arracher, abattre, bâtir et tout. Voilà. Et nous pouvons bâtir notre nation. Mais le problème est qu'il y a méthode nini oyo pour appliquer. Donc pasteur face à la claire maman du dit ya Kolobake. Donc jusqu'à présent dans Congo tous avons des prophètes et la nation té. Parce que oh pasteur soi-disant prophète nigérien ayaki awa. Et ça corruption parce que jusqu'au son de ya ba pasteur corruption ezali. Donc ba travailler ba kei ba sololi ba futi mbongo pour aya couper sa message wana. Ce qui réellement message wana est vrai. Et outi na libanda donc elingo de ba ke awa na Congo tous na prophète et la nation té. Parce que awa na Congo mama gidi soko to ba pasteur té oyo baza ko sala musala nzambe to zande na ba homme ya business. Parce que les gens sont et comme ils sont pour intérêt na bango. Parce que c'est le même, parce que moi je connais le monsieur, mais c'est un c'est un pasteur ngalasi. Il est mouta à corrompre kuna kaka ndenge ba corrompre qui est pour détruire Koutino parce que Koutino to zali ko kanza yenda to mona yenda ko la prophète et la nation parce qu'il y a qui pour sauver Congo ba corrompre pour ba zo Koutino ba tirer na prison. Tout ça pour to zanga bato o ba ko ba vérité. Dans la Congo to zana pasteur té o ba ko faire face na ba politicien pour na koyebisa bango que oyo bozo sala eza mabe oyo bozo sala eza malamu. Mais celui qui na Bible, il y avait des gens oyo nzamba zala ko loba na bango. Pourquoi professeur yakaka pour Kabila vanda abriguer mandat? Professeur ko yate pour ba Kabila bato bomi na est. Ba bato bazo kufa est mais na ba population ba kufi. Prophétie mon colonial Kobiba pour plus de 8 millions de morts bah pour est. Mais les pasteurs sont là pour la sa prophétie à Mabala, il y a Kobota, mais pour la nini te ba sa prophétie. Et détruire aussi les familles. Les familles pour la Kamabandoki. Donc tozana pasteur té à wana Congo à ça digne. Il y a ko représenter Christ na kata Congo, tozana pasteur té prophète té o à ça digne. Il y a ko yebisa ba politicien ndenge et longobani. Donc corruption. Je crois que négocier na bandi. Négocier vraiment amatif vraiment makasi. Négocier amatif pas maté. Makambo comme compliqué papa. Balobi bozana muto akoki otelemate. Azate pour défendre mboka parce que ma prophétie comme ka flatteuse. Muto a plus un message kaka orokende poto. Muto mso komona o wenandira mama na moni na voiture. Ndoka babi ke mama gidi la za na voiture. Et loko makambo ozoloba. Ça a étudié yo loko la science. En réalité, oui papa. Jésus-Christ a lobaki. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ce qui zaki ya mokilo yo mbele batu nanga babundaki. Mais ba pied babundé na ba machette. C'est-à-dire que biso tous un rôle moko spirituel dans le gouvernement. Et c'est que nous devons souligner ici, tout ça nous ne pouvons pas, en tant que pasteur, homme de Dieu, pour nous, nous devons les armes, nous devons à la guerre. Mais tu as la vérité à parole. Mais tu dois comprendre que côté à révolution, côté à peuple à revendiquer ma droit naïe. Côté à arme parce que le peuple a arme à aussi battre. Mais vous, le pasteur n'a qu'à l'église Boko qui pour ramener peuple congolais pour allo balatina et ma droit naïe. Mais pour ça la montée parce que vous êtes corrompu. Kabila a réussi qu'au coffret ma pasteur Nyon sur la Congo pour la intérêt naïe. C'est un peu ça pasteur. Tout dans l'esprit discutif. Oui, évidemment au soloba. Tant au lobby déjà il n'y a pas un homme de Dieu, oui. C'est-à-dire au écarté nanga. Ah mais non. Moi je ne sais pas. Faut prouver peuple congolais va comprendre que si oui réellement dans un pasteur, Boloba na Kabila a copié compliqué mandat Boloba parce que constitution à Congo et lobby que parce mandat est président de la République est renouvelable une fois. C'est ça la constitution. C'est ça notre Bible de la République démocratique du Congo. Si vous ne voulez pas aller vivre au ciel, laissez-nous tout bunda.
ba église. Yoka comme son peuple congolais. Yoka. C'est un peu ça. Merci na orienté débat pamba te soki na tiki bino awa. En tout cas. Vous allez apaiser te. Ça va Nazi. Mais papa là na moni ozolo basiko papa c'est là lobby au prouver parce qu'il a généralisé atali constat modèle mboke. Il a raison de généraliser. Modèle komona ba batu ba tchaki mo espoir a moto abanga kanzambe batali ko fuka mela batu mikie ko fuka bino ba ministre de Dieu. Bozo mérité double honneur. Vous avez au-dessus. Mais pour Kiti Makasi Dikolo Ambongo. Il y a un peu peut-être conclusion au bateau Montonanzambe Azate. Démontrer puisque nous avons Montonanzambe, Pepe Sabiso et nous. Constitution. Et ça quand même, Nzamba Aboyi a goté le quoi corriger Mboka. Non, pas qui non loba. Nzamba est bien goto et bien goté. Nzambe a yebi constitution. Ça, je serais vraiment très clair. Oui. Au yebi même que Yesu a qui Pierre à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Voilà, moi, il voulait dire à Pierre qu'il y a l'État, personne à l'État, il y a Nzambe et Nzambe. À séparer qui m'a camé. Et au comment que dans le message n'a bisoilo qu'on a insisté pour côté à NT. Pour ce temps la Bible, Yesu azo lo baboy. Bo sambela pour notre autorité. Vous comprenez? Priez pour tous les hommes, pour ceux qui sont élevés en dignité. Oui, pourquoi? Il y a mon ami défendu expliquer ce qu'au peuple de Dieu. Place y a église et wapi sur le plan d'abord spirituel, na politique. Ce que tali na époque il y a Nebuchadnezzar, tant où Daniel a sauvé na Babylone. Au comment a sali prière, ange a eu un message, mais roi et prince y a perse a empêché. C'est que derrière tout pouvoir oh et mononac, ils ont un pouvoir moko métaphysique. Ok, spirituel. Alors le problème na biso ezali et bandit dans les physiques. C'est que le gouvernement na biso ya monde ils ont fait face na ba fléau moko terrible. Au comment na Paul en Ephésiens 6 ça a démontré nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. C'est-à-dire que abandi ko détailler à lobby contre les dominations, les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les princes de ce monde de ténèbres. Et là quoi liboso, ba prince du monde de ténèbres en hébreu, ténèbres bazo définir en lokola ignorance. Peuple na biso il faut que l'on ait ignorance. Toi ko tindi kaina no tena likambo yo aza bleu aza ignorant aza bien prêché. Même les politiciens n'ont pas bien prêché la politique au peuple. Peuple aza na kati ya flou jusqu'aujourd'hui. Et puis surtout que na dimension alobi les autorités. Ba esprit wana musana bango sa ba kotaka na kati ya ba autorité ba pesa bango ba influencer bango négativement ko voter ba loi ya mabe ko luka ko influencer négativement dans le domaine politique. Alors avant que tout ait dans le physique, notre rôle d'abord c'est de prier pour la politique, pour les politiciens, de briser toutes ces influences maléfiques aux assimas politiques. C'est alors que au conseiller politicien woyoka. Vous comprenez? Parce que moto avant de makambo à Satan, yo que connaît c'est linga ba linga ba tundé. Donc c'est un peu ça. Bon, le ban parce qu'il y a si ça qui c'était continuer papa. Alors, ce qui a lobby qu'il n'y a pas d'homme de Dieu, que lorsqu'on parle de faux, c'est par rapport au vrai. Mais le problème est ça, tant que tu as un mélange, peut-être que le vrai va combattre ma casse dans Satan, il ne veut pas qu'il va vivre sa moto. Mais tu veux même poser opportunité à ne pas maman qui dit, peut-être l'autre toujours opportunité. Mais l'objet c'est moyen n'ambongo. Mais tant que vous avez n'ambongo wanate, mais vous avez quelque chose à dire, mais vous avez la possibilité wanate. Alors je crois que bref, non, rôle merci mingi pasteur Alain, na bandi débat eza matata kasi pour le lobel makambo ba loi mabe ba karaba voter na mikolo qui na parlement na biso to risque qui paye hein. To risque qui va voter loi sur l'homosexualité. Na kumisi mingi de kosele na félicité sous makasi pa mbaté na ngonga wana de kosele na mouvement ne yona marbasa ki musala makasi atambola ki na ba église nyonso amona ki ba chef spirituel nyonso azotambola na ba lettre akomi akati ki na église kimbanguiste catholique réveil en tout cas ba ambassade ba organisme nyonso ake kotika lobi loi wana koleka te. Okay. Et puis, toke kotu na batu ba interview la présence souffrance na parlement la batiwa même bimite omoni siko makambo na pe na mboka. Est-ce que penza modèle mboka oyo kotambola okoka basangani boye bato ba UNESCO UNICEF UNESCO ezosala bakoma kotina programme ya biso scolaire et ya bana bakoma kotia bana kotangisa bana possibilité nini mwasi oke banda mobali ye moko libala.
ça m'a un peu fleur na kata société qui est ça bana ndenge nini okoki olinga mobali yo moko nayebi te bino réponse ni boki kopesa église akoloba nini na organisme oyo ya bongo église okoloba nini église ya Congo mama Kidil aza na eloko ya koloba te parce que aza corrompri bazwi batie na kati ya coffre bazwi nzambe batie na kati ya coffre na baautorité ya moko soki pasteur azoloba ke ndenge balobi na bible toza na bapuissance maléfique tout mais rôle ya église ti lelo azokoka te parce que baprière na biso ezaka na bandoki ya mike eza na bafamille baprière ya bapasteur ezaka na bakangi molimo na yo oza na molimo ya stérilité molimo ya célibat nini mais non molimo ya munene esengeli bapasteur bacombattre ezali molimo oyo Kabila aza nango ya kodétruire peuple congolais molimo oyo Kabila oyo gouvernement régime oyo eza nango bazokoboma peuple congolais mama Kidil nazoyebisa soki eza kaka baéglise balwa nyonso ekozala vote parce que église aza irresponsable église ya Congo église ya Congo aza kokoka kofaire face te na ba réalité oyo eza na mboka na biso parce que ngai na tambola je suis congolais amona lobi soki étant que ba congolais toza ko arriver te ya ko défendre mboka na biso ya ko telemela ko empêcher ba acte mabe ko salama même ba église donc nous sommes censés à ko kanga ba église to nous vendre na likolo na CA nous sommes des congolais en dehors de la spiritualité nous sommes des congolais nous sommes censés à ko défendre nous sommes censés à ko empêcher ba acte nyonso mabe ko supposer na kata mboka na biso qui va passer à arriver à ça vous êtes là pour exploiter la population congolaise. Donc il y a des gens au bazar qui piller peuple, les alliés pasteurs, les alliés politiciens. Vous allez piller peuple parce que le message n'a pas été il y a un mot sur Libala, il y a un mot sur Moussala, Zongi Sabo et Salaboui. Mais mon cher frère, et l'autre c'est ça c'est quoi? Les alliés tobunda ensemble la population, na bandimi na biso, tant que régime. Tant que les politiciens, tant que les gens sont censés à combattre, awa ezali lettre on a la combattre na maramuti ko loba wana tant balenge ba adopter loi projet de loi ya ba homosexuel j'ai lité na tambo na ba église nyonso s'il vous plaît vous pouvez côté la bakizé de réception ça kimbangiste catholique tout même na église za kinini na ko la musa ko yebisa ba pasteur ba loba non ba réagir OK il faut qu'on réagisse parce que résultat na moi za kinini oui jusqu'à présent le Congo salamité na na même ba réponse au pasteur moko ta répondre pasteur moko ta répondre mais ba na niveau ya ba politicien ba répondre ngai quand même kengwa répondre ki ngai alors que eloko wana me kompa na ngati mais soki pe kompa na nga e ko sala mate kengwa répondre mais pasteur moko te a to sana ba accusé de réception na ya pasteur Kankenza soi-disant numéro 1 à ba église de réveil ba réagissate peut-être bango pe ba yebi makambo oyo mais pasteur to sunga libota ya nzambe ndenge tozo ba libota ya nzambe nous sommes censés à kobunda spirituellement toza kobunda spirituellement aussi beaucoup riche spirituellement aussi pour exploiter peuple congolais mais botika peuple congolais à vivre à se réjouir na ba richesse ya mboka na ye ezaka te bo pia ka bango na kata ba église ezaka te bo saka obozo sala boza wana censé à kokende koloba parce qu'on a vu même na kata bible na mokanda ya exode tant ba benga ki Moïse wapi Moïse toza na kata Congo wa ko affronter ba lokola kamera lokola Moïse affronter ki pharaon merci d'orienter débat papa c'est le olobi makasi alobi bino rôle na bino peuple congolais jusque la richesse au kutu balobaka tozana ngo peuple nano asimbi yango te alobi bino l'église nde bozo s'enrichir bozo zwaka kapa peuple wana o senga la peuple wana offrande ya $100 il y a $200 $5,000 la prier pour na yo et comme papa na yem ke yo zala makambo wana te mais pesa eno biyano et anona ko pesa na papa oui d'abord pour préciser aujourd'hui to ko compara kate ba époque à Moïse na lelo. Parce que la Bible dit l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. L'élo Moïse a comme spirituel, Moïse est un type à Jésus. L'élo Pharaon a comme spirituel, c'est le type de Satan. Ce côté, même Jésus quand il marchait, na vina mobimba pendant le jour de sa chair, Azalaki na kati ancienne alliance. Et tant a crié tout est accompli, voile et à temple Kabwani, a inversé ma communion sur Zaki Nanzoto. Comment on a aveugle comme spirituel.
résurrection comme spirituelle nous avons tambola pour faire qui a vivant mais c'est sur le plan spirituel et ce qui fait que ce qui toque na aspect wana to confondre makamu to banda ko bunda physiquement et puis ce qui to continue dans domaine en tant que droit na biso ba citoyen congolais parce que pasteur a appelé citoyen na nation moko quelconque ça dit to kotali sa peuple total ici bango mais to même bango ko l'accepter que Moïse a résisté qui na pharaon qui nous résister na mokonzi mboka et ce qui fait que le kola awa biso to ko s'attaquer na individu toujours s'attaquer na système bon ça t'arrête même pas il faut être clair parce que na système dans un système ozoyoka il y a un lobby parce que l'église ne fait rien jusqu'à présent l'église ne fait rien OK yoka na expliquer bien et le kola peuple de Dieu lelo ceux qui ba na besoin ya ko vivre bien et ça ba pasteur oyo ba za ko piller peuple de Dieu ngana lobaka même ngai bambongo tozwa que ça pour na pesa ba fidèle offrande na biso kotaka mukie na kese offrande esilaka batransport opesa bato ba église ana mbongo tema ye kosambela topesaka bato omoni ke moto aza na condition azobela tosisi prière omisi mbongo opesi ye très bien mais problème ezali bapasteur mosusu baa na bambongo okomona ke mbongo wana asali yango mpo na ye papa l'église bato bazosouffrir biso tolobaka un riche au milieu même ya si pauvre aza pauvre parce que oza riche bato baa pembe na yo baza bapauvre kende na l'église okomona na appuyer yango okomona ke bapeuple bavandi wana bazosouffrir mais pasteur akomi millionnaire baekole eza te bahôpitaux eza te même so asali hôpitaux mofidèle akofuta yango c'est vrai que Dieu nous enrichit, nous bénit, mais na canal ya batouana. Alors, na domaine wana, je crois que aux anator mingi mais na sens ya koloba ke biso nyonso, tous autres pays peuvent dire tu échoué. Moi, je crois que nous avons un travail que nous faisons. Au moins, il est là même yo sala musala moko. Mais ça domaine batu mususu ba yebi amote. Même là, c'est la première fois tout coup anaï ba kozo sala lite ya bruno ozo sala ba. C'est pour dire que le problème na biso ezali nzambe a suscité batouana, nzambe a pesa bango, Eli pensait qu'il était le seul hein. Alors bitala ba prophète nyonso ba kufi. Ba prophète tout bazate na anga mo nzamba lobi, je me suis réservé plusieurs prophètes, des centaines de prophètes. C'est qu'ils en a ba vrai bazali. O bakoya pour na ko s'attaquer na Kabila te, mais bakoya pour na ko même influence en nzambe. Nous avons la lutte à faire asseoir Jésus sur le trône du gouvernement congolais. Pour ceux qui sont vendus wana, c'est-à-dire que influence nyonso ya mabe et kokweya. Ah malamu mingi to kokende malembe na suka ya émission na biso papa olobi bino rôle eza ko vandisa Yesu na trône ya gouvernement congolais. Ceux qui Yesu avandi nyonso kokweya. Papa, est-ce que ça peut mabe bino bato na nzambe bon inciter peuple na révolution par exemple parce qu'il faut Yesu avanda. Pour Yesu avanda, pour bato na nzambe nde babunda. Alors pour pe ko simba na moté bino boki ba pe na population tele lo biso comme des chrétiens to m'appelle libanda to tambola to kende pe ko porter voix na biso to lo ba pe que non trop c'est trop en tant que bana nzambe to sengeli na ko souffrir te to sengeli makambo tambo malamu to lobi lelo biso to tamboli to bimi libanda pamba te ata ba chrétien ba bimité mais ouais bah t'es la population qui est dans le coup chrétien bazanga toujours prédication na bino ou prédication na bino te o aza déterminé bima akobima kaka mais motuna eza est-ce que ça m'a bé autant vous sapé bana nzambe na révolution on a okangola mboka ngoto vandi sapenda Yesu na trône na gouvernement congolais na koyi koloba directement te d'abord il faut voir la définition la révolution eza nini na éviter par rapport na bino révolution on a beaucoup de définir en nini pour que ngana révolution to kolobela lelo eza révolution oyo muto akobima a se soulever pour loba non na système moko boye aloba non na situation sociale na ye aloba non na nyonso o azomona ezosimba te na mboka parce que révolution tout le monde a la révolution française eza kabitumba batu bakufaka ebele justement pour une cause ne batu ba se révolutionnaka. Moi je crois par rapport à makambo lobby biso en tant que ba berger il y a peuple oyo nous sommes les bergers il y a peuple on a sur le plan spirituel. Le berger physique il y a peuple on a c'est les politiciens. Vous comprenez ça? Donc charge on les osonga na ba politiciens pour dire que politiciens ndakoloba makambo ya nzoto ya kobunda ya kosimba mandoki c'est les politiciens qui doivent leur dire ça. Mais biso tokotalisa bango que à travers notre bouche tokoki ko gouverner par la prière. Le problème est que même des coopératives croient que la prière est plus puissante que les armes physiques.
prière peut changer le régime en mboka et peut changer mon konzi en mboka. Et nous croyons à la prière, mais le problème est que nous sommes divisés. Dans la division, nous avons dit que nous avons un gain sorti. Alors tout ça, langage de mon côté. C'est ça le problème. Mais ceux qui se lever comme un seul homme pour dire non, non na kabila te, mais non na système nous sur ma ben mboka. Je crois que Dieu a toujours à côté pour réagir. Mais tokobo sanate lokomoko, au moment na gouvernement il y a Babylone, Daniel a été politicien. Joseph a côté na politique parce qu'il étant gouverneur, a déjà politicien. Ce qui est dans le domaine où on a que Nzamba a toujours à côté ça, battu na kati ya politique, ce qui a ça l'histoire dans Mboka wana. Problème na biso pe zalini, ba chrétien ba s'élever, ba moni baza capable ya ko garder sincérité na bango devant l'argent, devant tout ça. O ya moni kaza convaincu, a oui ko s'avancer à côté pour de bonnes causes et tant oiseau bisa peuple tout le non par exemple na ba loi ya boyer, il y a homosexualité. Azolo bayango na motema ne mobimba parce que lelo toki pe comme un peuple na soulèvement pour ba voter ba figure oyo ezobombela biso ba réalité mususu. En réalité toko voter batu si ma ko voter bango ba bimisi ba image mususu oko kanisa ke bazo bunda pour la bonne cause, mais la plupart des politiciens même dans l'opposition ba cause bazo bundelango tango akomata wana yebe abimisi bilongi mususu. Voilà pourquoi biso se confier, se fier na ba parents wana te. Nous prions que Dieu lui-même fasse en sorte qu'il a révélé biso ni to ça et puis il nous révèle. Oui bi que biso ne to zakaboué. Ceux qui ont un véritable homme de Dieu, okoyeba même que mon conseil a rosalateur rosalate. Mutuana prophétiser te. Ceux qui ont ainsi dit l'Éternel te au salamate. Des constitutions, pas pour ainsi dit l'Éternel na lingi penzate. Bon, toké na domaine la constitution. Papa nzambe pe atosa amobe. Te yoka sikona yebisa yo. Obi que constitution ko salere, mais nzamba sala erreur. Pourquoi baluka va toujours pour améliorer constitution parce que ça a capé na ba makamsu ba ya retrouver que disposition yo to moni que il faut pour les cambois à la bien, il faut tout changer constitution na domaine tel na mobeko. Alors Onanga, par rapport à la Constitution, Dieu connaît la Constitution. À reconnaître en nous. Mais Nzambe a limité la Constitution. Constitution que Koloba, tu voter loi, mon Konzambo a continué dans le troisième mandat. Mais Nzambe a dit ici. Saison Nzambe pour na mutu, pour abanda, pour soukisa. Et pour banda sans Constitution ou avec la Constitution. Akula, yoka. Ya solo, merci mingi vraiment pambate na sepela rappel na papa Alain pambate papa Alain pe na côté ya makambo na Nzambe abunda kamakasi tala église na ye et eza lokola ba otomoni te basalisaki ba kombo okuta batu bazo souffrir azo offrande akomi ko tchakuna mama pasteur Simba mais na oya zuaka azo pesa na bato bazangi na kati ya église. Initiative Toto Makanisimo comme alamu ya kosungana le peuple de Dieu mais azala bambongo mingi te lokwa oto ebi ba homme de Dieu ba koma ba nanti ba milliardaire bazana mbongo koleka mais na mukazo en tout cas coup de chapeau na papa tozongi na ndekosele wana na pesi ba félicitations na papa Alain ndekosele pasteur Tosango qui ko inciter peuple na révolte na mo pousser papa. Pourquoi pas maman Guidi? Pourquoi pas? Pasteur Autiko le melo comme quoi lobby l'Ancien Testament est la politique bon qui peut au ça la routine pas sûr ça va politicien. Non, attends maman Guidi, à lobby on a lobby que l'Ancien Testament est allé image il y a Nouveau Testament, image il y a autre ombre disons des images quoi. Donc Elili. Il y a autre ça comme on a lelo. Donc elingi ko le baboy. Makambo ele kaka na Israël. Oh bana Israël bakendaki bombu na Égypte. Peut-être yango peut tozo mona lelo na kati ya Congo. Et kaka na bana Israël wana Nzamba sisitaki Moïse pour faire face na Pharaon. Moïse azalaki païen te. Ndenge ba pasteur ba Moïse azalaki incirconcis te. Moïse azalaki chrétien. Azalaki mutu na Nzambe. Mais Nzambe a telemisie pour la libération ya peuple na ye.
ozomona donc image wana le peuple congolais zo vivre na kati ya mukanda na exode wana esika nzamba solo bakino na yoki kolela ya peuple nanga ayebisi Moïse na mode d'Horeb si j'ai bonne mémoire alors que na yoki kolela na buisson ardent na yoki kolela libota nanga na moni combien bazo souffrir na moni ndenge bazo nyokola bango Moïse kende na kokomisa nzambe liboso ya Pharaon loba na boye image lelo il faut ça mais yango le peuple congolais va souffrir yango le peuple congolais va solela peuple congolais va souffrir souffrance moko oyo ozana ibete mais ce sont les gens au basana kata ba église peuple congolais va kufa ba pasteur musana ba mweza nini ceux qui sont toujours quand ba politiciens ba on ba kufi plus de 8 millions de morts ba kufi na est-ce que musana nini ba pasteur ba sali on ba sa fidélité ceux qui le parce que rôle na biso ezaka ya kosambela ya molimo ba o ba so ba congolais na est il y avait des pasteurs. Il y avait des pasteurs. Mais pourquoi les lobes congolais bazo kufa ba pasteur baza ko réagir té ba pasteur baza wana na kata ba église nazo zonga ba pasteur dit que non ba msunde ko Célestin aza ko ndima na puissance ya nzambe té ko changer ndeko Célestin azali chrétien ndeko Célestin ayebi nzambe ndeko Célestin asambela ka nzambe mais ndeko Célestin aza congolais nzamba salaki ngai apesaki azainga congolais apesinga Congo apesinga richesse nyonso na Congo apesinga ba coltan apesinga ba or apesinga ba diamant apesinga nyonso o alobi na bina se réjouir nango pasteur okoki koyebisa ngai te ke errer les pauvres en esprit c'est toujours au Congo c'est toujours au Congo bato kufa na nzamba bato bazoni okwama kolobi tokota bokonza likolo non esengeli to banda ko buzwa bénédiction awa na se esengeli to tambola malamu awa na se kaka ba pasteur ba chrétien ba pauvre ba pasteur na ba mituka ba chrétien ba zosanga kaka ba mbongo ba pasi wana yango ba zoya ko pesa na ba 40 jours le komi na ba succession ba prière 30 jours 40 jours chaque jour offrande des okota chaque jour ba pasteur ba zolia nous a copié peuple congolais pasteur bon mais ma peuple congolais na révolution. La révolution, m'a guidé à expliquer. Révolution, c'est que le peuple a simba binduki parce que le peuple a un pouvoir congolais a simba binduki té. Le peuple congolais a réclamé par droit na yé. Tout le monde a comme une connexion ba chrétien ba kufa ka awa pour na kubunda. Ba chrétien ba kufa ba chrétien té. Le lorsque ba catholique ba so ba boli ba catholique ba sa ba tuté. Ba catholique ba so sala boy. Non, 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 archi faux. Peuple congolais, libota na nzambe, ba pasteur, beaucoup comme ma peuple congolais na révolte. Beaucoup na peuple congolais na révolution. Lokola makamboleka ki na janvier. Ba pasteur ba za na soki ba twenga bima. Tandis que pasteur zolo. So ba twenga bima. Ata politicien le loi lobby. To bima libanda pasteur na église a bengi na église. Bobby Maté, toute autorité vient de Dieu. Bobby Maté, non, non. Merci d'orienter débat, maman qui dit, pasteur, église, ça peut être peuple congolais, la révolution, église, ça peut être pouvoir. Ceux qui ont la révolution et qui dans le monde, ce sont des chrétiens qui ont la révolution dans le monde. Tata Afa la biso, les chrétiens ont commis plus que même spiritualité. Et si Kabonzambe ou Taka et si Kabonzambe ou Taka même Israël, les lois sont pour na mabélé na bango. Mais les lois nous sommes occupés sous l'occupation de pasteur Maïli. Est-ce que les autres kufa? Est-ce que les autres kufa mais pasteur baso réagir. Donc comment on a vu ce qui est dinamo? Ba Rwanda baso Congo, ba pasteur ba Bandi. Vous avez un compte à rendre, même devant Dieu, vous serez jugé. Pasteur, papa, vous avez un compte à rendre. Oui. Bon. Multiplication, ma sorte à ma offrande. Multiplication, ma cambobélé. Les pasteurs sont devenus des nantis. Alors, moi, je suis allé mon dimina pas si à Kozungate. Mais au coup de chapeau pour une église, mon toazangi transport, au petit transport aux yeux, offrande, au petit nabat. Mais oh, il y a le papa, il y a le bini, il y a mon poussé pour n'a pas sa vie, mon tourna à souka. Alors, on a tout à boire dans mon cola. Pour un soulèvement, ce que parole de Dieu. Makambazo ba Moïse, et ça, au moins la Bible toté à Kango, d'abord littéralement, et puis toté à Kango prophétiquement. La moine de quoi la plus littérale. Alors, n'en disconvenir était pour ils allaient rappeler l'enseignement littéral, n'a pas écriture. Mais il faut qu'on ait que écriture les a codés, les a cryptés. Il faut qu'on décode les codes secrets. Il faut qu'on ait que même mboko, bisoto gumba meto yemeli mobutu. Na rotanga même combo to binelié. Est-ce que l'idolâtrie est punissable par Nzambe? Et puis Nzamba zoloba na ko punir péché sur tangi na exode 20 pour na boba inakanga parce que l'idolâtrie c'est la prostitution spirituelle. L'idolâtrie moi ni biso tant to sala ka baere. To koza na ba souffrance na ba problème et on a vu ça qui aspect et c'est belé na makamtolo. Alors Nzamba ko tala bi peuple yo ba adorer batu
si les autres continuent au bine là-bas, au bine là-bas comme ça. Vous comprenez? Or, koyemba louange adoration eza pour nzambe. Honorer mon congé za mabete. Alors problème nanga ezali nzambe pa ko frapper mboka. Tangu yo kolinga o changer mboka wana tangu nzamba frapper ko bunda na nzambe to ko bunda na bato. C'est ça le problème. Un prophète de Dieu ayaka no lobaki ayaka te ko annoncer bato kwa non na moni libulu wana ngo koya. Na moni molili moko na libota na yo. Un prophète aza wana pona koyebisa église toza na temps libre. Et bah pour agir par rapport à la révélation à ta au bazali. Ce qui nous a le problème au Congo ils vivre nango et comme na souka. Bah pour forcer nature un homme de Dieu à la prophétique. À tambolaka selon ainsi dit l'Éternel. Et puis prophète Moussa Neza copie sa orientation même na politique même na église. Comprenez? Mais rôle wana na moni ba prophète babungi. Vous comprenez? Je suis très d'accord. Prophétie les lots et comme plus côté ma social. Pour attirer bambon et tout ça, mais le prophète doit voter ma ça batulika mukeno na pesi directive boy to komi na saison boy et comme il passe comme na tamboye bazo bimate bazali mais to komi na ba jonance ba longwe na nzela ba koti na direction mususu. Alors problème nanga ezali ba homme de Dieu ba ko sala musala mais ko ignorer tes domaines on a ba spirituel parce que tout commence dans l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Si on ne gagne pas l'intérieur, on ne peut pas gagner l'extérieur. Ce qui, spirituellement, physiquement, rien ne peut être arrangé. Merci. Donc c'est ça. Merci, merci beaucoup, Papa Alain, na bandiete de Koselozu et Yanoé, Longobani, na explication, Papa Alain. Kasi kolanda Papa Alain pe kolobalobi nzambe pe abetaka. Azongi sipso na exode. Tango bosali idolâtrie, nzambe abetaka. Azongi na tango mobutu tobine la kae jalelo. Na bandite jalelo on des opes tozo futa lelo pona jalelo mobutu. Po kabila pe babine la kae, ezaka parenthèse. Naza d'accord te babi ici, faut pas tobine la kabatu. Beaucoup misala batu na dimension te vénérer bango. Nzambazo en tout cas boyo kapé, peuple wana zolela, yé moko aza parfois source ya ba malheur mususu. Merci to tabati to te ami to tika ko vénérer, nzamba lingi idolâtrie te. Papa, je ne sais pas maman. Papa na mokuse. Na mokuse. Ce qui pasteur a lobiqué, ce qui na landié malam. Donc pasteur alingi amema peuple congolais que peuple congolais o azomona lelo ekoti kozala malédiction de la part de Dieu parce que to binaka parce que to salaka boyina boyina boy. Oui oui to so comprendre. Ya on a lobi to sala to élargi. Tika to ba. Oui, peuple congolais azamudi. Est-ce que c'est seulement peuple congolais parce que souffrance au congolais azolika nango yo. Ata monde eza toujours eza moi kobina moi muke. Ata soki social to makambo eza kobina moi muke. Mais oyo eza na Congo eleki mama qui dit. Et l'équipe a payé sur Afrique, hein? Non, papa. Nous sommes classés. Et l'équipe a payé sur nous sommes classés parmi les pays nyonso. Toza bato souka. Pour l'équipe a payé sur Afrique. Toza bato souka. Donc pour te dire que l'équipe a payé sur Afrique. Kolia ya Congo. Congo a so que nous sommes dans l'église à faire prière, mandaton tu peux comme ça ngi lipa kolia. Mais azo pesa offrande. Congolais aza ko souffrir. Pasteur souffrance ya Congolais et l'équipe. Mais le pasteur pasteur en dehors il y a spiritualité azali congolais azana ba droit na ye l'état personne a devoir pour le peuple congolais. Merci beaucoup. Cacophonie 200 na en tout cas nazo respecter papa nazo respecter tozo respecter biso nyonso mais tolingi les congolais à comprendre que baza pillé par des pasteurs et tous appelés à prophète et à solo te la Congo a dit lelo on a besoin de pasteur te au ba faire face bazate pasteur et wana linga bi maman muke pour faire face sauf le Congo ba pasteur ba ke ba trahir ba tirer la prison ba pasteur ngalas a kotigna lelo tozomona CPC Congo pour Christ ba makambo belé obozo sala wana pona nini congolais pas ils ont continuer soka mukilika na Congo Yoka na peso basine attends kaka na Congo Yoka en tout cas je dans la position
oyebi soko olobi bapaster baza te eza na mwa illustration moko moke na kosala eza na coiffeur moko azocoiffe papa moko aye na suki ebele ntango azocoiffe papa oyo babandi kodiskute alobi nzambe azalaka te mpo tozonyokwaka soki azalaki mbela sisi bapasi na biso comprenez alors problème ezali coiffeur nde azoloba papa lokola ana bana na souffrance il croit que c'est que le coiffeur disait te frère anga mpe na doute nzambe aza me pasi boye ntango papa oyo abimi amoni papa mosusu ya suki ebele nzambe ayebisi na lito yebisa coiffeur wana kendo yebisi bacoiffeur baza te ntango azongi alobi me papa nga namoni bacoiffeur mpe baza te na mboko soki bacoiffeur bazalaki alobi te oza ingrat ayebisi te so bazalaki pourquoi bato ya suki ebele baosila te na nzela c'est pour dire que yo ozozongisela bapaster responsabilité oyo eza plus politique que spirituel yoka nayebisa yo c'est-à-dire pasteur azojouer rôle na ye eza na bamisusu babungi on n'en disconvient pas mais il faut yeba qu'il y a d'autres qui jouent leur rôle mais problème ezali neti nde nayebisi bino naa na bamessage oyo nakoki kolobela peuple même mpo na rôle ya Afrique na Congo na dernier temps oyo mais okoloba yango wapi ntango oza na bamoyen moke alors nga nakoki koyebisa yo même na Congo soki tokie na aspect wana seke na politicien moko pete aza te oui même ngai jusqu'à présent na bango toza na bapoliticien te donc toza na bapasteur te toza na bapoliticien te toza na yanamar ye nde azofaire face na régime oyo ti mokolo kabila soki yanamar azali seke bapasteur bazali ça reste à vérifier. Je vous arrache la parole à deux parce que à vous deux parce que là je ne sais plus orienter mon débat. Tout ce qui me donne suka ça mon tourna nanga suka na kopesa bino. En tout cas moto asalaka ne lokote avanda na ndaku akakaka komela mai apaisez-vous po eza souffle na kopesa bino. Asala kelo côté avandi kaka na ndaku oka pasteur oka prophète opesa moto na message nzamba ko bénir yo nzamba ko pesa lo pandia nzamba sala kana ndenge nyoso mais kaka pe biblia elobi wa ko sala te akolia te kaka pe biblia elobi na o azana elo côté ba kotola tamwa ndambo azana ngo okoyoka kasi na moto modèle na pasteur apesa kaka okokende poto okobala royaume des cieux kutu beauté akalisusu te salut ya âme et comme kaka okobala okovoyager ce qui simbite ka pasteur wana aye alobi susu o mama na bino koko na bino akakaki yo komona mutu na nzela libala no kala mingi te sanga na zana nga fiancé te pasteur alobi o ba prophétie mususu yaka babenga ngo nini et comme akana avance et kokokisa manga na zana fiancé te na fiancé na ngazo bela so ini mutu bazo opesa kaka ba message et on a dit pour ebisa biso et le koni ne ko sauver mboka et c'est ça la prière le sambonde ko kangola Congo le sambonde to ba prédication bo salaka o nyoso bo salaka yango nde ko tombola mboka to esengeli mosala o mutu akosala mosala to kosala pona Congo poto lia malamu poto lata malamu nini ko vi ko tombola mboka prédication papa Alain offrande to aka rotika to mosala nde esengeli tombola RDC motuna ya suka pona nazo so parole na kozala vraiment pour na sens ya détruire te. Je veux dire ceci, la Bible dit dans Genèse, je crois 8 et 32, Bible est que la loi de la semence et de la moisson, aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront, loi wane kokufate kozala abolite. Alors, il y a des semences spirituelles, il y a des semences oeza matérielles, oeza naturelles. Et pour dire que pasteur bazote évangile yandam. Je ne dis pas le tout, et en général, mais nazoloba quelques-uns bazote bien. Mais majorité, lokola ba yé na musala nzambe lokola ba mercenaires, ba benga mate. Yango ngape nazala musala ko dénoncer makambo. Les opportunistes. Alors ba yé lokola ba mercenaires, ba yé pona ba bien, pona mbongo. Alors ba na souci à peuple té. Biso tant total peuple ba souffrir. Il arrive des fois yo otala mutu na leli. Mozo senti que ça a une incapacité à faire les camps, au sous qui n'a prié, aux en bon au PCT poilia. Mais en réalité, l'église a quoi qu'on paie sa bon on a peuple, a quoi qu'on tombe à l'école, a quoi qu'on paie sa même bon on a gouvernement. Alors l'église à Congo, et là quand il faut y si l'église du Congo, ils ont qu'à réaliser ma camobelete, parce que d'abord l'église de réveil. Oyo ngaku tuna na koki ko critiquer on a sens moko positivité. Nazolo ba église wana eza ko exister na noté. Parce que institution église élevée les institutions mobimba. Eza gouvernement mobimba. Eza organisation mobimba. Moko mona eza désorganisé.
mutu na mutu oloba langage na ye. Donc même ba point doctrinal ndenge bandeko balobaka eza ensemble te. Alors ba bit loko les mon côté un peuple divisé a ko gagner te. Alors problème ezali soki tolobi makambo ya ko travailler église faut te ya batu musala. Ceux qui peuple azo travailler même ba problème ya politique ou na ba point politique to ressentir en côté. Pourtant on peuple azo travailler et à cause de deux fois alléger na makambo sous. Mais tout comme ici peuple fainéant ba van l'église du matin au soir. Makambo bia ba 40 jours à prier tous en d'accord te. Nzambe aza statique te. Nzamba changera tout tika na style moko te. Combat spirituel to te ya yango kaka. Mais en réalité, nous devons prêcher au peuple de Dieu. Les travail, le royaume des cieux, tout le domaine, et civisme peut tout tailler, tout la kisaye, ndengeni ni biso na église ba te akaba tout même ndenga botanda mbeto. Baso la kisaye za na ba séance moko ya ba travail ba te ya ba femme pour baza la vraiment ba fille pour baza la ba vraie mère. Et tous autres ya ba papa baza la ba vrai père responsable. Je crois que dans ces domaines, nous allons lutter ensemble, mais prière ils ont la place moko cardinal. Madame Mingi prière ils ont la place cardinal. Tout cas, il y a 3 minutes papa Célestin na mokuse. Ok, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec pasteur pour le baquet. Bon, pasteur a son du baquet. Bah pasteur ba bungi rumba. Que bazate mais moni lolendo kaka ya bombo moto pasteur ngo a on a trahi te. Mais juste la présence Congo Bahati. Donc, l'église a coquille la qui s'abat côté à la message ya molimo ya chômage kangio ozo salate non. Église faut ebisaba congolais boyi. To sambeli pona nzamba fungo la pesa kusala. Mais c'est pas que Molimo a célibé, Molimo a chômage, l'État congolais est responsable. Parce que l'État des fois créé Misala. Et ça, Molimo m'a bêté. Moutatangi classe, tant que vous avez classe, Molimo m'a bêté, ça a quitté. Mais Molimo a le rapport. Non, attends, pasteur. Moutou a dit que tant que l'école primaire à Silici, à quel gradué à une licence, Molimo m'a bêté, ça a quitté. Na pas ça ko futa minerval mulimo mabe kanga kite pona nite mulimo mabe kanga mutu atanga te mulimo mabe za la te tiki mutu atanga kompona musala mulimo mabe kangie mulimo makaba o misala musala ezat nini mabala mulimo celibat ezala kate musala ezat parce que mutu azo sala te akobala ndenge nini lelo na libala baba dote comme ba $3000 ba $5000 quelqu'un qui ne travaille pas alors que ne kobala ndenge nini molimo celibat ezate et loko za molimo esengeli to bengana molimo oyo ya ba régime oyo ya gouvernement ba kangi nyonso ba kofre nyonso église était à église la église civisme ezaka te pasteur côté ya batu kotanda mbetu te yango civisme wana za nakata makamba mama civisme bola kisabatu bola bana batu droit ya congolais bola bana batu constitution lobby OK oui bien sûr boyebisa congolais que droit na yezali civisme eza côté à violence te civisme non civisme c'est la bonne morale ezali kotali sabatu ba droit na bango que je suis congolais na ba devoir na bango pe koloba na ba congolais que constitution lobby tout congolais a droit à l'électricité tout congolais a droit à maille tout congolais a droit à éducation tout congolais a droit à logement tout congolais a droit à c'est un peu ça lokola civisme wana donc on kotali sabatu yango que ozana droit à maille bandimi baso na dikata ya église sokolité azangi mai mais boyebi que régime de ça ko pied bato église afanya solo ba ba professeur te parce que civisme eza pena responsabilité na bango à 100%. Et union c'est ça na l'état et ça na l'état Madame papa na mona kota mola kina sedo lobela likama mabele to likamni poto comme na suka na peso opportunité mais to kozonga na bi que debe za qui vraiment houleux Hermon balani Hermon couteau tiré quoi de plus normal na plateau alors papa la mon opportunité pour la mona CD na yo na bi que mambo lobeza so que za lo na pousser kasi au présenter CD kasi par rapport à lobby par rapport na oya lobby il faut qu'on a lobaki toujours. Il faut aussi la part des choses. Et ça n'a pas mon côté au Satan. Professeur. Ils en a pas mon côté au ça. Au moins même les politiciens, même les oiseaux là. Ata y est tout copier ça bon de côté sur chance.
mokomona ye pa baluki na ye baluki na malamu papa présenter biso CD tokomi vraiment na suka yango tolingi tatika nano na nzambe mais tokoteya peuple de Dieu ce qu'il faut basala je crois que awa eza CD likambo ya mabele eza DVD baclip oyo eza misato eza juste baclip oyo tosalaki mpo bamona batalaka mpe bilongi na biso mais baclip intégral ekoya après awa nde toza na 9 titres donc album oyo likambo ya mabele je crois qu'il coïncide na makambo oyo nayi nayebisa peuple congolais problème na biso ezali toéchouaki na domaine ya influence église échoué na combat ya bataille ya influence soki okoinfluence ndenge nini oéchoué na bataille ya influence il faut to relever d'abord mitu tozongela influence tango tokomi na un mot à dire c'est alors que tokoki kosala quelque chose par rapport na makambo nyonso sur le plan spirituel okomona ke message eza na kati awa ezolobela règne ya nzambe na mabele ezoloba teke tokee na mabata nzambe alobaki nano teke towelisa okelola il faut nano tofaire venir règne na ye na mokili ça album likambo mabele ndenge azoloba eza malamu problème ezalaka ya contexte et peuple congolais na peuple ya monde entier ata oza na France yeba ke France eza ya bafrançais mais mabele eza ya nzambe mais mpona kosukisa pourquoi tosala album oyo par rapport na makambo nazolobisa ndeko na 1 Jean chapitre 5 verset 19 Bible elobi nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin il faut koyeba ke nzambe moto akogouverner mokili te sinon alingaka azala la tête ya boka oyo tozomona alors problème na biso ezali il faut d'abord to renverser trône ya Satan to récupérer mboka na biso sur le plan spirituel et puis to mener balite mosusu après que Dieu vous bénisse pour ça. Et papa Emma aza na Belgique, je crois yembe asimbi musalo. Maman Manzambi production. Na profiter au pesa mbote na maman Marie Manzambi. Ba ote ko visiter biso tiawa, mabolingo moko ya makasi. Vraiment. Ba soutenir pe biso Nzambe abaksela bango mingi. Je crois que merci beaucoup papa Alain. Je crois que le message est passé. De Kostelen Namoku c'est 1 minute aussi ici. OK. En tout cas, merci mingi na sepeli mingi soli penzani. Album ya ndeko na biso yembi penza kamba mabele donc ekosepelisanga makasi na kati ya nzembo nakuta pe nayoka na kati likambo ya est parce que mabele na biso ya est ya mwana pekeli donc tobunda mpona yango parce que likambo mabele tokoki kotika yango te mabele na biso eza sacré nzambe asalaki biso bakongolais yebi pourquoi asalaki biso bakongolais faut tobunda spirituellement physiquement moralement na nyonso donc tozobundisa bapasteur te ndeko sele oyo azoloba awa aza théologien atangi théologie ayebi nini oyo esengi na mutu po a vivre nanu na se ya mokili yango akende na likolo soki tokokende mpe na likolo toyebi nanu te tozela nanu parce que Kabila azokontinue kodétruire biso alors tobunda makasi eloko nazosenga na bapasteur ya Congo eza mabe te tosambela mais eza mpe malamu tolakisa peuple congolais badroit na ye mpe bapasteur totika kopie peuple kaka mbongo ya bapeuple wana yango tozokende kobala bapasteur badivorce bapasteur bakomba président ya baéquipe baactionnaire ya makambo ebele en tout cas eza kopesa crédibilité te na mosala ya nzambe nous devons corriger alors napesi merci mingi na bandeko nyonso oyo baza toujours na kati ya bitumba tozobunda mpona mabele na biso tolobi non na dialogue na concertation bis ya monsieur Kabila tolobi Kabila atikali na inane il faut akende asisi ko ba congolais soki prophétie bimilo kwa ya kimbango bimaka papa Simo bimaka albaki ya mine ya kozala ye tosi to tondi constitution et telemeli prophétie prophétie soki bimi mais constitution po eza ya mboka eza mabele telemeli ba prophétie le biki Kabila a pris mandat trop c'est trop. Il y en a marre. Mbote na bandeko nyonso ya Londres, ndeko na invisible de Londres, to pesi mbote, pour continuer à soutenir il y en a marre. Papa Jean Odimba, to pesi bino mbote, Nzambe apambola. Papa Jean Odimba na Canada, mbote pe na yo, ana pesa yo parole boya kit netikele ke maloba. Esa ka mbote asuka tokata. Esa mbote papa la tokata. Na profiter na opesa mbote pe parce que papa nanga pe azala na papa na Belgique, papa Marcel Onaka Songo. Zamba pambola parce que zape joie pour nanga papa nanga pe aza musali nzambe nazana ba papa leki papa leki Paul Kitenge bandeko nyonso Pauline Mado que Dieu vous bénisse nzamba pambola mama Gidi na équipe Mobimba na Dirkab na biso na sœur Mimi Sabi la perle de congolecolenews.com. En tout cas merci naza content na makambo boye merci beaucoup sauf que toi baga plus pour za mutema munene
tout s'attaquer mingi na ba individu mais na ba système, c'est que moi j'aime c'est ça. Merci beaucoup. Alors merci Nabino Banso bolanda ki émission ya solo tolobela ki soki mboka kotambola malamu te prière, dîme, offrande ba kambi pe bazo sala malamu te koki kokangola mboka rôle ya pasteur to ya moto na nzambe to ya sango ezanini na yambaki pasteur Alain Kasongo na yambaki Célestin Biolika dité y en a marre pona kolobela yango na pesi mbote mingi na Claude Mbola le grand courageux na France na pesi mbote na Paul Allo Mangongo bisika zali na Belgique na pesi mbote na Picho Pacho na pesi mbote na balandi nyonso ya www.congolocolenews.com na bosanité la perle de congolocolenews.com Mimi Sabi na pesi mbote na directeur na biso des chutes Mambetuku oya juba belle image oyo il a beaucoup souffert a umeli émission zaki très moulai na pesi mbote na Solve Magema oyo a monté ba image oyo tokutani na bino na balasima na bosanité papa Emma Manzambi production na maman Marie na Belgique Nzambe apambola bino tokutani na numéro mosusu ya point de vue Kimia Boboto Omabota Mabino matondo mingi de Kosele. Merci. Matondo mingi papa Alain. Merci. Nzambe apambola bino hein. Nous sommes content.